solidarité, dans l'amour et la joie. Toutes les communautés nous disons Boye et l'amour, Caribou Kwetu, bienvenue chez nous. Kwisa Yambote, Jifika Jilinga. Kozongisa esengo oyo ezangaki okata mitema na biso aya kozongisa pe oyo biso bana mboka Congo tozangi yango po tozo souffrir makasi to wana posa ya pe donc yango nde ya mutuya po na biso nanu pe na kati ya RDC totondo nzambe aleki bolamu alleluya alleluya totondo nzambe aleki bolamu Alléluia, Alléluia. Donc totondi nzambe botondi po aleki bolamu na boyei ya pape na biso. Eza esengo makasi komona l'homme de Dieu, Papa Zoya, toyoka kaka na matoi, tomona kaka na télévision, mais tozomona lelo ezali a live, ezali esengo na biso nyonso. To ba monde entier, esengo na biso bana RDC, esengo na biso pe catholique mobimba, eza esengo makasi mingi. Eza esengo mingi peut-être ndinga tie matambe, Nzambe aza pe capable ya kobongola parce que ça mosali na Nzambe. Oui, les Kinzambe ezalité. To sengi pe boye inaye, même si akutana na bakonzi mboka, ameka mpe kota la situation ya RDC. En tout cas, développement ezalité. Les gens souffrent vraiment, ils ont fait sa place mingi. En tout cas, Fatih Béton, c'est une occasion à ne pas rater. Okokuta nana mosali na Nzambe pape na biso, o solo la na vraiment tout monde a changement ezate. Bato basa ko souffrir ma changement ezate pape. To sepel na boye inayo, skoya na yo kotia matambe a ememe la biso pe en plus. Tout monde a changement to sepela. To tangi ba études, nous sommes les universitaires, mais il n'y a pas des emplois, il y a qui to côté. Eza esengo makasi, komona mtu munene lokola pape akita ana mboka na biso. Bon, po na ngai naza na esengo makasi. Po kokita no ya mtu munene lokola ye. Toza na on a besoin ya kimia na mboka na biso. Premièrement, toza na posa ya kimia. Donc toyebi ke ndenga ye awa, aotikela biso ba bénédiction na ye. Kimia pe e kota na mboka na biso. Maria Madeleine, elengi ya papa. Maria Madeleine, elengi ya papa. Toyemba te to sepela, elengi ya papa. Eh papa, o monate, talaka. Moi kuna lo bezate yo moko talaka. Elengi makasi ya makasi. Mabota nyonso toyami olelo toyami. Mama Maria, merci mama. Nguye yo toko senge. Boye bate tozali bana bayo ozala na biso seko esengo ba mingi penza ya eta ke quartier catholique na osenga la bati nyonso population protestant kimbangi soi-disant les églises de réveil baya koyamba pape oya zali numéro 1 na monde pour l'église chrétienne. Batamike chrétien. Na la télé, la radio, la télévision que bakimbangiste, ba musulman. Baso benga, ba lobby ke ba benga ba ndekolo ba ya. C'est ça la bana biso botami. Ngala moni pape d'esprit 80, 85 papa nga memanga lipeka. C'est la toute première fois, il faisait sengo. Likamonini papa sala ye. Likamonini papa sali ye. Obo pesi bino pasibo kuma koloba pamba. Ezo pesa bino pasibo kuma koloba pamba. Biso tolobi papa Zoya na mboka na biso. C'est ma kasini papa na Congo. Vraiment bana na botama na mona na tebo ya papa. C'est la première fois na yoka ke papa oya en tout cas na esengo. Surtout na paroisse de Sainte Famille de Nazareth. Toi na esengo makasi na aussi romona babati. To sepela vraiment toi na esengo moko na ko expliquer ngote. Ngama naza na esengo po banda na botama na mona papte. Na moni ayebi so toi na paroisse Sainte Famille. Na mbaka nzembo mo
tala fumu kele kwisa, tala fumu kele kwisa, beto yamba yandi, beto yamba yandi, kala fumu kele kwisa, tala fumu kele kwisa, beto yamba yandi, beto yamba yandi, nazana sengo makasi. Biloko nazoteka papa katolike esali yango mpo na esengo ya papa azoya bazosomba yango mwaye te tokozala ya mwaye te ekoyinda papa ekoyinda tomona ye nanu te toza na esengo ndenge azoya tosepela nakanisi koya na ye tokozala kimia tozala kimia penza yango wana toza na esengo makasi na katolika na mbuka na biso na katolika na kati ya baparoise na biso toza na esengo makasi makasi makasi. Papa Nyati na RDC, en tout cas RDC na Afrique centrale les pays moko zo peser makasi. Fallait que papa ya aya na patala pe situation en Afrique, surtout RDC. Papa ya nanu ego aya nanu to yo ka eta msusu isego monana. Susi azaki fala kita pe este. Ako matana Goma. Makile tangini. Nazana esengo naza mama sainte famille. Nazana esengo po tata na biso molimo papa zoya po na mboka na biso ezala na kimia. Po bandeko na biso makile zo sopa na mingi. Lokola papa lelo akomi na kati na mboka na biso toza na sirke solution des assez monani. Nazali na esengo makasi penza ya komona te motomolo ya ecclesia etika bapostolo katoliko lelo ay kotala bana na ye. Et ça n'arrive pas tous les jours. Et ça laisse sengo pona biso ba congolais. Pamba teto ebia memeli biso sango ya sengo. Biso sango ya kosangisa. Sango ekopesa mitema ba congolais kimia na pasio etondi na kati ya mboka. Message na kopesa na ba kina nyoso. Na ebia ke bapa ya pe ba ye na kati ya Kinshasa po ya koyamba papa kasi na koyebisa pe kosenga ba kina nyoso to tonda ebele na nzela. Esika nyoso papa kozala ndakisa lobby mercredi po ya kosala misa tozala ebele po ya kolakisa ye esengo wana biso toza motema moko liboke moko d'ailleurs biso ba congolais tozaka hospitalier toyebi tokoyamba ye malamu. Non po na biso toza na esengo mingi kusi azali papa milimo après toza na esengo liboso makasi po na komona ke papa akoma po na mbala misato na mboka na biso ezali esengo makasi po toza na mboka ebele ba papa baleki te. Nous avons que 2 fois papa liboso yaki awa ye pa ye kokoma pona biso ya chrétien catholique toza ko sepela na mingi tozali lokola ba soda ya Yesu Kristo tozala ki njila kote mususu tango tomoni tolandi Bible ndengi mususu tolandi makambo nyonso ndengi mususu na ndengi mukunzi na biso Yesu Kristo tango atiki fungula ya Rome isika ba papa bavanda. Alors sikoyo eloko wana eziko pesa biso courage poko sambela na kati na ecclesia catholique puisque catholique ezali monde entier 4 coins ya monde entier. Après mateya oyo bateya ka dimanche kaka eswa na paroisse moko te mateya wana yango pe bateya kana ba paroisse nyonso tu na 4 coins ya monde na catholique. Awa lokola Sainte Pape akomili biso awa tozali na esengo mingi oyo akomakawa amba kendo kufa ayakawa defo. Alors oyo sikape tozaki koyoka sango akoya lokola ye tozilaka kuyamba ye yango wana tobongamaki bana Congo toyamba ye makasi puisque ya azali musari na Nzambe atira biso bobenisi na ye comme ça tokoba nango na biso ba Kristo. Okende sango mama Marie mama okende sango mama Marie mama okende sango Marie mama mama okende sango Marie mama oh mama Marie mama okende sango
tutaka liboso na catholique bato biso toa maison mère ndako mama baboyaka yango te ata okera lotomboka na mama bakita bamata ata basali bisasa biso nde babana aboye baeglise mosusu folongwana na katoliki mokili mobimba ata balobi toyoka bilobaloba na bango te esengo toa nango mpe toyamba papa na biso molimo toyamba papa na biso ya molimo bakita bamata toza kaka na ye tokoboya ata mokolo moko te esengo eza makasi vraiment na mokolo ya lelo ya koyamba papa wa Roma oyo akomeli biso boye en tout cas mpona pe ezalaka mboka na biso mpona bomoko erenesu na kati ya mboka na biso esukutu biso bakristu vraiment boyokani bolingo eumela na kati ekolo na biso na bambota na biso na bamisala na biso bomoko zongola lisusu biso en tout cas totonzami na esengo makasi yango moni ngai naza kosala préparation déjà ya koarranger dans voiture na ngai mpona konozwa papa na bana bango nyonso aza uniforme mpona boye ya papa. Esengo ezali makasi ya komona papa na biso pape oyo azoya kati na biso na mboka na biso Congo. Esengo ezali po ya kotala donc ya minene oyo ya koya nango ezali ya ebele bénédiction grâce o Yesu Kristu moko apesi ye po ye papesa biso en tout cas esengo makasi surtout na mboka na biso Congo mboka ya pasi mboka oyo etondi na makambo ebele mais andimi aya na mboka yango atiki ba mboka riche andimi aya na mboka na biso en tout cas esengo makasi toza penda ya kosepela ya komona pape depuis 81 papa liboso ayaka accueilli si c'est 42 ans après papa msusu azoyeze esengo makasi donc mboka na biso elingami penza to ça vraiment na esengo papa na ngai esengo makasi na mabota na mokili na bisika nyonso esengo ezali. Merci na yo Yesu yo mobikisi wangai merci na yo Yesu obikisi ngai nakufaki ya solo nde yo sekwisi ngai lokumu na yo kembo na yo merci na yo Yesu nalangwi yo mokengeli molamu oye koluka ngai okumbi ngai mpata o mapeka mayo ngai nakufaki ya solo nde yo sekwisi ngai lokumu na yo kembo na yo merci na yo Yesu nalangwi yo totondi na esengo makasi elongo na bano biso toboti na ndenge tozokosangana awa mpiko na molende na misala na biso mpote ekende liboso. Première fois tout le monde a épée en wana toé Papa Francisco Bene Benito Papa Francisco Papa toyambi yo nesengo munene maboko na biso bana doyene kibuka ba Krista catholique
tozelaki yo maboko polele lelo tozozwa yo ya kotia kimia kati na mboka na biso ya kotia boyokani boboto bondeko ezala kati na biso Papa Francisco tozelaki yo mingi bakristu nyonso mutu moko aboyi yo te maboko na biso eza polele apakisile biso mpe bambula ebele lokola ya ye toumela na mosala nzambe tolemba te Kinshasa teleme ongenge Kinshasa teleme ongenge na krinda mwa Kristo mwinda mwa Kristo Kinshasa teleme ongenge Kinshasa teleme ongenge na mwinda mwa Kristo na mwinda mwa Kristo teleme ongenge Kinshasa teleme ongenge na mwinda mwa Kristo na mwinda mwa Kristo boyebwa papa kopesa biso esengo mingi na motema biso baye tozali kobela me totiki kobela toye kozwa bolamu bwa Kristo ndenge mwaso azalaki na makila mbula 12 asimbaki elamba ya Yesu abikaki ngai mpe lokola papa azoya na kozonga na kobika esengwe nene lelo me esengwe nene lelo me mokonzi we bolingwa ye bansoto como sepela na saito como sepela tokumisa tata mokonzi pe tosepela bansoto como sepela tokumisa tata mokonzi pe tosepela tozolinga kimia na Congo na mboka na biso kimia ezala biso tozoluka kimia ipaja ya na biso eza malamu makasi po banda toyambaka papa ya kala Jean Paul II ti lelo oyo namoni ke bana mosusu baomona yango étrange baomona ke oyo solo papa nga alobi te tozalaki bana mike toyambaki papa Jean Paul II siko toyamba papa François eza malamu makasi mpe tokomona ke bénédiction eza ebele bagrâce mpe ebele mpona papa na biso oyo azoya boyeyi ya papa na biso ifo aya na buboto nyonso na esengo na bolamu tala makambo oyo ezondiata na kati ya mbugo oyo ndenge alobaka bana basi oyo bazolungula bezemi soki alongoli zemi ya kokufa likambo wana nzambe ayoko lusambo ya papa na biso lelo aye kolobile Kongo bana Kongo tozoniokoma bana mike bakuma bakulu na bakuma bafariseri mpona nini mpona pasi ya Kongo lusambo ya papa nzambi ayamba lusambo wana ya papa mungongu na ye ekumila nzambi oyo aza na likolo Yesu Masiya yokufaka mpona pasi ya mutu nyonso walungula biso papa na buhumbu ndenge yo Yesu walungula bana Israeli yalungula biso na buhumbu tozali bahumbu tozali bapika yo bakululu ndari kambu tolobi na kumbu ya tata na bino misatu tata na mwana elimo santu amen Losako mama mbuti mama inzambe azali na yo Losako mama mbuti mama inzambe azali na yo awa nazomona fara naza na zwa muka esengo yosakante na se motema na ngai natona esengo amemela biso kimia kotakata ekolo na biso ekolo etumba eleki biso kufa eleki biso amemela biso mapambo ekoko Yesu alobi biso lesolo na kombo ya Yesu Kristo amen na mboka na biso ya Kongo oyo koyamba kombo papa akomeli biso awa yango tomoni esengo ya modele wana tosepela ndenge akomeli biso awa toza na esengo makasi toyebi oye ayeli biso te biso ifo toyamba ye na esengo mpena ndenge tozali awa betotala nganganza ikekota nanike
banda na botama na 80 tokutanaki na ya Paul Jean-Paul D awa na ye komona susu François donc nazali na esengo ya makasi na kati ya mboka na nga na Congo na yambi ye na boboto akomi na mboka na ye tokozongisa ye mpe na boboto. Bienvenue chez nous, Kwisa Yambote, Jifika Jilinga. Hello.
Kwisa ya mbote Jifika jilinga Kongo mobimba to ya miyo 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 Boye elamu ombota Kongo mabota nyonso to ya miyo lelo to ya miyo lelo to ya miyo lelo Boye elamu ombota Kongo mabota nyonso to ya miyo lelo to ya miyo lelo to ya miyo lelo Tous réconciliés en Jésus-Christ Tous réconciliés en Jésus-Christ Pour la paix, l'unité et solidarité Dans l'amour et la joie Toutes les communautés nous disons Boye et l'amour Karibu kwetu Bienvenue chez nous Kwisa ya mbote Jifika jilinga François. Paix, l'unité et solidarité Dans l'amour et la joie Toutes les communautés nous disons Boye et l'amour Karibu kwetu Bienvenue chez nous Kwisa ya mbote Jifika jilinga Kongo mobimba to ya miyo 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 Boye elamu ombota Kongo mabota nyonso to ya miyo lelo to ya miyo lelo to ya miyo lelo Boye elamu ombota Kongo mabota nyonso to ya miyo lelo to ya miyo lelo to ya miyo lelo Tous réconciliés en Jésus-Christ Tous réconciliés en Jésus-Christ Pour la paix, l'unité et solidarité Dans l'amour et la joie Toutes les communautés nous disons Boye et l'amour Karibu kwetu Bienvenue chez nous Kwisa ya mbote Jifika jilinga François. Paix, l'unité et solidarité Dans l'amour et la joie Toutes les communautés nous disons Boye et l'amour Karibu kwetu Bienvenue chez nous Kwisa ya mbote Jifika jilinga Kongo mobimba to ya miyo 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 Boye elamu ombota Kongo mabota nyonso to ya miyo lelo
Boye et l'amour, Karibu kwetu, bienvenue chez nous, Kwisa ya mbote, Jifika Jilinga. Bienvenue chez nous, Kwisa ya mbote, Jifika Jilinga. C'est un apôtre. Et le voir concrètement atterrir dissipe toutes les hésitations que nous avions et ce que nous avions vécu la dernière fois quand il avait reporté le voyage. C'est du concret, il est là. Et la parole de Dieu dit « Bénisse soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'est donc cette bénédiction-là que nous sommes venus partager aussi en Église, mais aussi avec tous nos frères et sœurs humains. Moi, j'aime bien dire que le salut apporté par le Christ est un salut qui concerne tout homme et tout l'homme. C'est ainsi que ce voyage, je ne le vois pas seulement comme une visite réservée aux catholiques, c'est que tout ce qui est fait au nom de Jésus-Christ ramasse toutes les réalités humaines. Et donc c'est un sentiment de joie. Si le Seigneur du haut du ciel peut entendre notre prière et que notre pays y gagne en paix, en prospérité, en joie, en richesse, en surabondance des grâces. Voilà. Et demain déjà c'est la messe. Demain c'est la messe. À la population, mais également aux chrétiens catholiques. Je demanderai aux chrétiens catholiques d'être nombreux à la messe. La messe, c'est le Christ lui-même qui s'offre à son Père. Et quand c'est de main du Saint-Père que ce sacrifice est offert, je pense que c'est un grand événement. Alors nous allons tous être là et participer à l'Eucharistie, communier au corps et au sang du Christ pour mieux faire Église, pour mieux faire entendre aussi la voix de l'Église dans notre pays. C'est ce sentiment-là vraiment qui m'habite. C'est la grande joie, hein. C'était une joie immense d'avoir le Saint-Père dans notre pays.
et nous sommes très heureux de l'accueillir. Mais être unis de cœur et d'esprit dans la prière pour les intentions pour lesquelles le Saint-Père vient nous voir, notamment la paix et la réconciliation. On est très heureux que le pape soit arrivé. Oui, Dieu nous visite. Notre cause de la République démocratique du Congo sera entendue dans le monde entier par son canal, par le biais de sa présence au milieu de nous. On est très heureux. Qui viennent très nombreux prier avec le Saint-Père parce qu'il vient prier, entre autres aussi pour la situation de l'Est du pays. Qui viennent nombreux chanter, louer le Seigneur et entendre la parole du Saint-Père qui a fait le déplacement, qui est au milieu de nous. Le message pour le retour de la paix à l'est de la RDC, parce qu'il a toujours été à côté de ceux qui souffrent. Et au Congo, beaucoup des populations sont en train de souffrir depuis de longues années. Nous n'attendons pas que le Vatican puisse envoyer une armée, mais nous attendons que les papes utilisent de son aura, de sa lumière, pour que les grands décideurs de ce monde puissent agir pour que la paix revienne en RDC. Bienvenue chez nous, Kuisaya Mote, Jifika Jilinga. Bienvenue chez nous, Kuisaya Mote, Jifika Jilinga. Lelo
mbote jifika jilinga Kongo mobimba toyambi yo Kongo mobimba toyambi yo Kongo mobimba toyambi yo Kongo mobimba toyambi yo Boye elamu ombota Kongo mabota nyonso toyambi yo lelo toyambi yo lelo toyambi yo lelo Boye elamu ombota Kongo mabota nyonso toyambi yo lelo toyambi yo lelo toyambi yo lelo Tous réconciliés en Jésus-Christ Tous réconciliés en Jésus-Christ Pour la paix, l'unité et solidarité Dans l'amour et la joie Toutes les communautés nous disons Boye et l'amour Karibu kwetu Bienvenue chez nous Kwisa yambote Jifika Dilenga, Pape François. L'unité et solidarité Dans l'amour et la joie Toutes les communautés nous disons Boye et l'amour Karibu kwetu Bienvenue chez nous Kwisa yambote Jifika jilinga Kongo mobimba toyambi yo Kongo mobimba toyambi yo Kongo mobimba toyambi yo Kongo mobimba toyambi yo Boye elamu ombota Kongo mabota nyonso toyambi yo lelo toyambi yo lelo toyambi yo lelo Boye elamu ombota Kongo mabota nyonso toyambi yo lelo toyambi yo lelo toyambi yo lelo Tous réconciliés en Jésus-Christ Tous réconciliés en Jésus-Christ Pour la paix, l'unité et solidarité Dans l'amour et la joie Toutes les communautés nous disons Boye et l'amour Karibu kwetu Bienvenue chez nous Kwisa yambote Jifika Dilenga, Pape François. L'unité et solidarité Dans l'amour et la joie Toutes les communautés nous disons Boye et l'amour Karibu kwetu Bienvenue chez nous Kwisa yambote Jifika jilinga Kongo mobimba toyambi yo Kongo mobimba toyambi yo Kongo mobimba toyambi yo Kongo mobimba toyambi yo Boye elamu ombota Kongo mabota nyonso toyambi yo lelo
kwisa ya mbote jifika jilenga bienvenue chez nous, kwisa ya mbote jifika jilenga Como mobibato ya mbio Como mobibato ya mbio Como mobibato ya mbio Bienvenue chez nous, kwisa ya mbote jifika jilenga Como mobibato ya mbio Como mobibato ya mbio Como mobibato ya mbio Lelo
Karibu kwetu, bienvenue chez nous. Kwisa ya mbote, jifika jilinga. de Dieu, filles et fils du pays, mobilisons-nous afin d'accueillir en République démocratique du Congo sa sainteté le pape François, dont la visite est placée sous le signe de la réconciliation en Jésus-Christ.